L'air nazolo banabino que ba pasteur bazali ba miyibi, ba pasteur nabino, baza miyibi. Bo aussi les kapwani. Ba pasteur nabino bazali ba miyibi, ce sont de voleurs. Ba prophète nabino miyibi. Vos apôtres miyibi. Bande konangai. Dis-moi un Congolais a travaillé pas ba indien, il pas ba chinois, ba foutaraye $80 le mois sans mbongo ya transport. C'est-à-dire que nakati wana ni mbongo ya transport na ezali. Mais ba oblige à chaque fin du mois après $80 au yazwaka après ça sous un dixième nango $8 et pas ya mutu moko avandi na libumu na cravate na linette alobi ya da pasteur pour que mutu wana pambola. Biso tozali peuple o tozali béni avant tobotama parce que bakoko na biso na bwanya na mayele bazala na yango ba découvrir mabele o tovandi na nkita. Ils ont diamant, mai, wolo, palata, biloko nyos. Toi pe basi na mibali ya bilongi kitoko. Bakoko na biso bapesaka 1/10 et pas ya nani po goma ezala ya bango. Nan kita nyos. Bapesaka 1/10 et pas ya nzambe nini pour que Lubumbashi nan kita nan kolwezi wana mobimbe ezala ya bango. Bakoko bapesaka 1/10 et pas ya nani pour que tout na ibale loko la fleuve Congo, ba lac loko la ba lac Kivu, ba lac Mwero. Siko yo mutu azoteka mapa, mutu azosala na hôtel, na flat. Et pas ya ba chinois, et pas ya ba indien, et pas ya ba particulier congolais azo salaire na passe. Après 3 mois ba foutir $50. Aza obligé chaque fin du mois sur $50 alongola kalisu sous $5 après ça un individu na libumu ya munene azo promettre ye akozwa ebele bande konanga bino so bopesa ba 1/10 nani azo bonheur ko le fleuve Congo bino nyoso bopesa ba 1/10 chaque dimanche chaque fin du mois bopesa ba offrande nani azo azana richesse lokola mabele ya Lubumbashi lokola mabele ya Kisangani o ezali découverte ya bakoko na biso li pamboli bino yoso bopesaka ba 1/10 nani azo eloko ya motuya lokola bandinga minoko na biso lokola lingala chiluba swahili bino yoso bopesaka ba 1/10 nzambe apambola bino nani nzambe na bino apesa ye deja mabele mbujima yona ikoma ya ye moko nani nzambe akopambola yo te likolo ya bomengo ya batu kokuma président de la République ezali lipambolita te soki mabele bakolo mabele bazaki to koma président de la République na mabele nini biso to ko luka misala te bakoko na biso baluka misala te poto botama na musala bakoko na biso babotwa na mabele to na mai zamba biloko tu to lonaka to bokola banyama to pesaka to lobaka mbisi biso zali peuple béni. Tozali peuple oyo to batela mabele na biso lokola bakoko ba découvrir yango na forêt verte pendant des millénaires. Yo muto pesaka 1/10 incapable ya komata avion mais mutu oyo ya sala raté na bureau te alobi azui appel ya nzambe soki na numéro téléphonique nini chaque mois business class chaque mois moi si na ye na poto bazui wapi ma soeur et mon frère mutu azo senga yo 1/10 Yemoko alona raté. Azo appel ya nzambe tuna ye papa na numéro téléphonique nini. Soki nzambe abengisa yo na musala na ye ngana kofuta yo pona nini. Mes frères et sœurs, réfléchissons un peu. Papa na bino azui mwana musala na lupango na bino. Pona asa ela bino misala asunga bino l'air bango bazala raté a orienter bino. Comment na fin du mois yo kofuta ye? Yo mtwane lokote. Papa na bino ne patron de patron, nzambe patron de patron. Mokolo biloko nyonso tu azui bana misala na ye basalela ye na elanga na ye mais bana oyo baosala bazali kati ya elanga wana bana oyo fo basalela bango bazali lokola elanga bana wana nde il faut bafuta lisusu mutu ya musala. Comment ça s'explique? Comment ça s'explique? Bande konanga pose posaka ba question sérieuse. Nzambe kolo elanga wana ezali bana pe bazali bazo faire partir na elanga. Nzambe kolo biloko tu ye mutu engagé batu na ye mais azo koko futa bango te biso to futa bango biso to ane loko te. N'est-ce pas là l'exploitation de l'homme par l'homme? Baza ko escroquer bino bongo bozo tala ba violer bino basi na bino na ba église wana la même chose ba sala ba koko na biso ko kata bango maboko pona caoutchouc na biso.
Bon, continue na makambo yo ti wapi. Ngonga ekoki. Ya koloba tovandi na ndako. Tokende ba église te. Po ba koko na biso o ba pesa biso mabele o ba kenda église po za mabele o to benga Kinshasa. Mabele to benga Matadi. C'est-à-dire que en observant la nature, na kotika la kimia kolanda bizaleli ba koko na biso tokozala plus heureux. Avant église tozalaka na viol te na mboko. Avant église tozalaka na bakulu na te na mboko. Avant église biso tozalaki bana misala na mboka mindele te. Jamais tokenda même pas koluka misala pa mindele. Mindele nde nanza